Danger penza. Ah, kita mokile te malana ngamba lingi. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on estime que le peuple congolais a perdu des milliards d'euros sur ses ressources naturelles, puisque Kabila a vendu des concessions minières largement en dessous du prix du marché. À plusieurs occasions, Gécamine a vendu des parts qu'elle possédait à un prix bien en dessous de la valeur du marché à des sociétés offshore qui les ont ensuite revendues à un prix bien plus élevé. L'un des marchés les plus douteux qu'ait passé Gécamine est celui du projet SMKK sur le cuivre et le cobalt, dont 50% appartient à la société minière kazakh appelée ENRC. Les 50% restants appartiennent à Joseph Kabila. Tout d'un coup, Gécamine ne possédait plus les 50% restants. Ils ont été vendus à la société offshore Emerald Star Enterprises, basée sur les îles Vierges britanniques, pour la somme de 13 millions d'euros. Personne ne savait qui c'était ni d'où il venait. Quelques mois plus tard, ENRC a racheté la Emerald Star Enterprises, les 50% qui appartenaient autrefois à Gécamine, pour la somme de 66 millions d'euros. Ça n'a aucun sens. L'État a perdu plus de 50 millions d'euros. Il est évident que Gécamine savait que sa propriété valait bien plus de 13 millions. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont même pas bronché ? L'élément commun entre tous ces marchés n'est autre qu'un seul homme. Dan Gertler, un ami du président congolais. C'est lui-même qui se revendique ami du président congolais. Les sociétés comme Glencore et ENRC font toujours appel à Dan Gertler. Tous les marchés passés avec Gertler fonctionnent de la même manière. Une société associée avec Gertler et basée sur les îles Vierges britanniques achète une concession minière à Gécamine pour environ 5% de sa valeur sur le marché. Juste après, la concession est vendue à une grosse société minière, ENRC ou Glencore, à sa véritable valeur. Cela représente une marge de bénéfice de 800%. Ces bénéfices ne reviennent pas à l'État congolais, mais uniquement aux sociétés offshore des îles Vierges britanniques. Comme les lois de ces îles protègent les sociétés, on ne peut pas savoir qui a réellement tiré profit de ces marchés. Peut-on prouver qu'il y a eu de la corruption? Non. Mais il y a une telle différence entre ce que le gouvernement déclare avoir reçu, ce que la société affirme avoir payé au gouvernement, et ce que la société a vraiment payé. On ne connaît pas les montants exacts. Ce n'est pas normal, et pourtant on voit ça depuis toujours. Le chiffre d'affaires annuel de la société ENRC basée à Londres s'élève à plus de 3 milliards d'euros. Celui de Glencore, également basé à Londres, s'élève à plus de 2 milliards d'euros. Dan Gertler fait désormais partie du classement des nouveaux milliardaires de moins de 40 ans. Combien est-ce que le Congo a véritablement perdu? Nous n'avons pas toutes les données. Mais en analysant simplement 5 marchés de ce type qui ont été passés, on estime que le Congo a perdu au moins 1,2 milliard d'euros uniquement sur ces 5 marchés-là. Pour moi, l'une des émotions qui caractérise le mieux tout ce conflit, c'est l'humiliation subie par les Congolais. Ils ont été humiliés, bafoués par les étrangers, par leur propre gouvernement, et ils se sentent complètement impuissants. Cela explique grandement l'exaspération totale que ressentent la plupart des Congolais. Ils ont l'impression d'être désarmés et de ne rien pouvoir faire. Je m'adresse à toi, la guerre. Tu n'as aucun ami. Tout le monde est contre toi. Je suis un orphelin à cause de toi. Tu as tué mon père. Tu as tué ma mère. Tu as tué mon frère et ma sœur. Je te déteste. Aujourd'hui, je suis un réfugié à cause de toi. Tu m'as chassé de ma maison. Tu l'as complètement brûlée. On a dû fuir à cause de tous les coups de feu.
Ça fait 1 mois et demi qu'on est ici. On meurt tous de faim. Il n'y a aucun espoir ici. J'ai le cœur meurtri. Il n'y a pas de quoi être fier. Mais tu n'as pas gagné. Toute ma famille se bat contre toi. Tout mon village se bat contre toi. Et le monde entier hurle « Non à la guerre! Non à la guerre! Non à la guerre !» Je m'appelle Samuel. Qui a ouvert la boîte de Pandore en révélant le contenu d'un rapport de l'ONU sur des exactions commises par l'armée rwandaise en RDC entre 1993 et 2003. Oui, c'est à la une du Monde daté de ce matin que vous trouverez encore en kiosque ce matin en province ou à l'étranger. Afrique, l'ONU ne veut pas laisser impunis 10 ans de massacre en RDC. De quoi s'agit-il, Hélène, exactement? Le rapport que vient d'établir le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est accablant, principalement pour le Rwanda voisin. En fait, sur près de 600 pages, nous dit Le Monde, version quasi définitive, ce rapport décrit des violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 en RDC. Alors derrière l'intitulé du rapport, derrière ce sont des meurtres, des viols, des pillages auxquels ont pris part plusieurs pays de la région et il y a eu des centaines de milliers de morts. Autant de crimes qui ne sont, nous précise Le Monde aujourd'hui, pas passés en justice. En fait, depuis plusieurs semaines, précise Le Monde, Kigali, la capitale du Rwanda, essaye de bloquer, d'étouffer ce rapport complètement parce que c'est très négatif pour Paul Kagame. Pourquoi c'est très négatif? Parce qu'en fait, donc, les faits imputés remontent à la première guerre en RDC en 96-98. À cette époque-là, beaucoup de camps de réfugiés Hutus sont en RDC et les troupes du Rwanda vont aller sous prétexte de guerre sur place pour les détruire. Alors, et la presse, bien sûr, en RDC réagit à cette annonce et à la publication de ce rapport. Oui, bien sûr, et pointe du doigt Paul Kagame, le président rwandais. C'est ce que nous dit le journal Le Potentiel. Crime de guerre en RDC, Kagame, le dos au mur. Est-ce la fin de l'état de grâce pour le Rwandais Paul Kagame? D'ores et déjà, nous dit cet analyste, les analystes, justement, pensent qu'il est temps de conjuguer le règne de Paul Kagame au passé, car malgré toutes ces tentatives d'étouffer le rapport du HCDH, il devra répondre de toutes les exactions commises par ses troupes en RDC. Et l'analyste du Potentiel précise, il faut noter ici que le Rwanda n'est pas le seul pays indexé. L'Ouganda, l'Angola, le Burundi, entre autres, sont cités et des faits précis sont expressément mis à leur charge. On va maintenant aller au Liban. Sango ya Congo na bandako na bino ezali bongo breaking news ndenge toyelaka bino basango ya Congo na bandako na bino bandeko. Dieu libère le Congo. Nzambe oyo tosambelaka azali nzambe aza na bomoi, azali nzambe atikaka bana na ye te, azali nzambe oyo abundeli bakongolais mpe alongisi biso na ngonga oyo sise baloki nefe Kabila toyebisaki eke akokoka biso te mpo biso toza na nzambe atiaki tembe eyindeli ye na niveau moko okoki kokanisa te. Kabila asuki, Paul Kagame asuki, barwandais basuki, soki bapakati mbango te, so bakimi te bakokufaka moko na moko. Kabila akomi kobanga mpo acomprendre ke akomi na suka yango azo jouer au pompier pyromane. En réalité, le monde sait que maintenant le rôle de Kabila dans tous les massacres au Congo, tout ce qui s'est passé comme massacre au Congo, génocide au Congo, plus de 18 millions de morts, tout ça orchestré par Kabila, les Rwandais, les criminels, et Eza Yakoyinda, Eza Lisusu na eloko ya kosala te, comme ayebi liwa na ye ekomi pene, po bapanzi vie na ye Kagame, likopa na bango ebimi polele ye il faut aluka koboma moto, mais c'est trop tard. Et comme trop tard pour Kabila, trop tard pour Kabila, parce que ayebi ko jouer te, atiki ba erreur mingi, atiki ba trace mingi, atiki buzo ba mingi, pe lelo oyo mokili mombe comprendre que Kabila nde azalaki bongo commanditaire ya ba criminels surtout ya Congo. L'insécurité na est ya Congo pe na Congo partout ezali Kabila et œuvre eza ya Kabila. Donc
kokitana na kananga ezaki nango petit problème abengaki bourreau na ye o na kombo ya Eric Rurimbere le bourreau rwandais oyo na ba officiel ba yamba Kabila azate aza disparu abatami quelque part pe na butu Kabila kende kokutana pe na kobise ke non bolembisa bobendana alongoli ba rwandais nyonso na frontière ya ba Congo alongoli ba o nyonso tout bazalaki ko semer zizani pe mort na kananga pe un peu partout à bombi bango pour ayebi ke eyimbi donc biliaki Kabila bikoki mawa mingi pona ye nzambe ya Congo azana contrôle nzambe ya Congo azobatela e nzambe ya Congo alongisi biso bana Congo to sepela to yangalala to za na fête parce que nzambe na biso alongisi biso donc tolobaki ete akoti sana RDC ba Rwandais pour semer désolation donc ordre pamba pesaki ça suffit pour nous calmer la situation akita na kananga mais erreur munena sali il fallait akene na kananga en s'enrôler pour na élection mais sali angote et alataki gilet par balle ya kala pe ya munene oyo laksaki azobanga en plus lokola azalaki militaire alongola teni akoma na civil azongeli teni elagisi akomi na suka dictateur nyo surtout soki alingi kokufa alataka teni mpona koyebisa bato kaza militaire obundati na suka babomaki mpe na teni wana donc on connaît la chanson eloko moko ya sika ezali te malgré baparti politique ezali acheté bazokoka koorganiser bamatinée politique mais bazobombela peuple occupation ya Rwanda ba journaux ya monde entier surtout ya France ebimisi ba dossier nyonso ndeni Paul Kagame na kisa Kagame Bisengemana Ruberwa Kabila ba envahissa Congo pe ba yibi ba bomi ba sali génocide depuis 16 ans il y a ba guerre ya nyonso ya cruauté na kati ya Congo Kabila alati teni militaire koyeba ke lisolo na ye na Congo esuki ekomi na suka eloko epesi ye ezopesa ye avantage ezali ka po asomba ba parti politique nyonso asomba ba majorité normalement surtout tozalaki na ba politicien ya solo Kabila aza déjà KO debout esengelaki ba achever ba ko achever na ndenge nini kosalaka déclaration que par rapport ya ba révélation nyonso oyo ya Kabila asali na Congo ndenge azoboma ndenge azotravailler pour na Kagame na occupation rwandaise il faut démissionner pour être sous-président Congo te pe basenga na onito MONUSCO ba sala ba enquête internationale mais opposition na biso lokolo eza ya kosombama opposition na biso lokolo ya fufu opposition na biso lokolo eza ya kwanga na mikate eza mawa mingi bazoloba eloko moko te bavandi kimia. Félicitations na ba Congolais tout ya monde entier oyo babimaki na oyo bazalaki involve na combat oyo basala ba grand boulot ba mama na ba mama babima ba mama na bana babima na se malili na travers le monde un peu partout pour protester contre l'occupation rwandaise et contre Kabila. Les jeunes congolais de la diaspora et les Kinois oyo ba se sacrifier ba misusu ba kufi lokola ba martyr. Félicitations na bana Vuluzi, félicitations na ba combattant nyonso oyo ba telemeli vieux Terminator, ba telemeli Monanseme, ba telemeli Jean-Pierre Mbemba, ba telemeli opposition autobengi na combo ya rassemblement pe ba telemela ki Senko pour ba comprendre que ezalaki ba blague soki lelo ba mindele ba sundoli Rwanda na Kabila ezali pona yo nanga ndenge tokotsaki mikanda na Amnesty International ndenge tokotsaki mikanda na Parlement européen ndenge tokotsaki mikanda na Parlement anglais ndenge tokotsaki mikanda na nini na Congrès américain ndenge bokotsaki mikanda un peu partout. En tout cas mention spéciale na mise en swell oyo alembaki te kokotisa ba biloko ebele ya ko dénoncer ba dérive ya Kabila. Merci na ndenge tokangi bango pe musala na bango esili. Alors lelo oyo oni na presse mondiale
ebimisi likopa ya Kagame Kabila na Museveni na Poisa to sila na bango parce que Kabila aza ozabwa Kabila azali kao debout azokoka so eloko moko te soki rasop ezalaki vraie opposition ne ba profiter na dossier oyo ya kobimisa peuple libanda pe kobengana Kabila l'agresseur rwandais kotia ye na kotia ye kao debout toyebi ke rasop baliaka mbongo pe basololaka na Kabila yango bazosala eloko moko te po basi baliaki mbongo. Alors biso bata diaspora to telema to senga kaka ba sanction te po ba sanction ezali distraction babandi kopesa ba sanction banda 2016 eloko ezo changer te. Alors to senga cour pénale CPI pona Kagame Kabila Rubero Kengo Museveni Sami Badibanga oyo azali vrai commanditaire pe oyo aza expert akendeki ko checker mabele ya Chimbulu place Badiame Ali Boshabe Kamere Clément Kankou bango nyonso tu na bisengemani baza ba complice ya crime na Kabila na famille ya Kabila. Clément Kankou soki azaki mayele ndenge makambo ekomi il faut akima na ambassade ya Canada soki atie mutu makasi bakoboma ye mutu ya liboso. Alors plus de 60 fausses communes, opposition accompagnateur. Pourquoi bobimite pour profiter kotia Kabila KO na dossier oyo oni na presse internationale et si ebimisi etie Kabila KO bino bozo selani pour récupérer lisolo oyo sengeli bosenga démission ya Kabila pe bosenga enquête internationale soki bozali ba vrai opposant ti vendredi oyo to yito mona bino bobima bo déclarer yango sinon te to comprendre que bozana bino opposition oyo et accompagné à Kabila. Kabila a sogité Kabila a surprendre bino na une rébellion ya Kafka Fuloko la lati teni pe ayebi ke akomi na suka et sengeli na ye akufa. Alors bossa la bloc bino opposition rassemblement Senko oyo a lancé déjà plan B bossa la bloc na ONI bossa la bosenga ba enquête internationale bokanga Kabila oyo asala groupe ya kobomaka batu na RDC Kabila, Rubero, Abisengemana, Mende, Bangonde, ba vrai terroriste na RDC, mais bazaki ba le premier ya koleka na ba journaux, kolobake na Congo, tozali bongo na ba terroriste oyo bazo koboma en réalité, ba vrai terroriste ezali bango moko. Cheo Kitundu esengeli ayebake a échoué lamentablement pour mission au Rwandais ba pesa ki ezali a sauver criminel rwandais. Pe ba sanction est-ce que na Congo te mais bino mo remarquer que partout à Kende qui a échoué ye na Clément Kankou to éviter Kabila roboma nani liboso avant ya kufa parce que ba futi mbongo ebele pe a échoué mikole uchole kabat bobenga kinga ebele proverbe kengo adondo ba encercler ndako na etu wana ezali ba je a aner pona ko distraire bino kengo azali ko sala azali membre ya ba criminel azali parmi ba criminel oyo aidaka bango pona kokota pe ko affaiblir Kabila mutu moko akoko inquiéter azate ezali kaka ba je aner pona ko luka ko distraire bino boyebi ke gouvernement wana evivaka kaka na ba distraction pe na ba idéologie mais ebukana bazo échouer bazo pola mais bazo kondimate donc ezali mawa mingi. Alors Tozana esengo makasi félicitations na Congolais nyonso félicitations na mwana mvulisi nyonso félicitations na nani na résistant nyonso Congolais ya Kinshasa pe à diaspora esengeli boyeba que le Congo sera un et restera uni pas de balkanisation tozo ko to sala kaka tout sangana pe Congo ekomema développement pe développement ya Congo ebandi toye kopesa Kabila na gouvernement na ye bye bye soki Bruno Tshibala oyo asi asomi banda kwa za mayele ngonga ngoyo a démissionné akima parce que sinon ye pe bakokoti na dossier ya ba criminel pe ekosukela ye na ndenge ya mabe ekozala pasi mingi po na na solo ndenge eza kotambola awa na Congo lisusu tozali bongo na plus de 100,000 Congolais oyo ba okimi kasai ba se déplacer vers l'Angola yango bomoni Angola etie barrière na frontière pour te ba tuchi ba extrémiste ba criminel ba kota kuna te
to localiser nanu ba fouteur de troubles ba tchor na ba fanatique ya ba mouvement tribal. Il faut tout bengana bango basala musika na combat, tous na unité avec objectif moko kaka départ éminent ya système Kabila Ruberwa et consort nde na ngongana to kosangana pour to juger ba rôle oyo ya bangwanda ba Terminator ba Rasop IDPS Palou ba toana nyo surtout ba rôle oyo ANC ba rôle nyo surtout na MLC ba rôle nini ya mabe ba jouaki parce que ba toana nyo ba collabo. Kabila azongeli teni et la kisi ki a komi na suka alingi ko banda vraie rébellion pour kokufa na e komi pene. Tous les grands de ce monde ont décidé de finir avec Kabila. Voilà plan B ya Senko ya Ngwana Bandi. Donc ezalaki bongo basangwa Congo to telema to sala effort to sangana to zana bomoko parce que Kabila biliaki bikoki et sengeli na biso unité et sengeli na biso to stopper ba traître to stopper ba zoba to stopper ba ndoki to stopper ba tunyo surtout oyo bazo comprendre le système ya combattre ba oyo bazo ya kaka pona ko bunda pe pona ko distraire bato. Alors ezo senga na biso to benga na bango pe to za na bomoko po na libération en Congo. Breaking news basanga Congo bana Genève dimanche déjà le 4 juin proverbe 30-30 azawana bafan nyon surtout ya proverbe bandi mignon surtout à la moisson mondiale bandi mignon surtout oyo bazalaka na biso na front pour la libération totale du Congo bobenganga na numéro na tie na C boko zwanga déjà parti à dimanche na Genève. Vraiment tous à l'ensemble tout kutana et aux amalam n'ont passé qu'à une semaine parce que les 10 na reçu avion na zongi sur Manchester pour l'anniversaire il y a moi nanga Sonia ou azoko qui a 13 ans après sous ndé na reçu avion na qui sur Paris na raison rapide pour anniversaire à moi na Funazala. Breaking news tous à Nesengo Nzambe a Congo a libéré Congo Nzambe a eu kolela Congo Kabila biliaki e bikoki. Breaking news. C'est quoi le message? So now what's the message? Donnez la Bible, vous serez bénis. Donnez la Bible et vous serez bénis. Give the tithe and you will be blessed. C'est pas ça le message. This is not the message. C'est quoi le message, frère? What's the message? Vous allez vous marier demain? Tomorrow c'est pas ça le message, frère. It's not the message. C'est quoi le message, frère? What's the message? Le maître revient. The master comes Dis à back. ton voisin, il revient. Tell your neighbor he comes back. Il revient. He comes back. Il revient pour deux choses. He comes back for two things. Libérer et juger. To set free and to judge. Il va libérer son peuple. He will set his people Et free. il va juger les And he nations. will judge the nations. Oh, j'aimerais que tu sois du bon côté. Oh, I need you to be on the right side. Alléluia. Hallelujah. Il va y avoir un départ bientôt. There will be a departure Une soon. disparition massive. Massive departs. L'ange qui doit sonner la trompette, là déjà dans sa bouche. That will blow the trumpet. Le Already chauffard. has it in his mouth. The trumpet. Alléluia. Hallelujah. Je peux voir une horloge comme une minuterie. I see a clock just like a chronometer. Les secondes, il nous reste quelques secondes seulement. And the seconds that are, being count down. Tac, 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 tac. Quelques secondes. Just a few seconds. Vous ne left. voyez pas qu'il se passe des choses? Don't you see that stuff? Qui veut partir? Who wants to leave? Who wants to be taken up? Vous voulez partir? Beaucoup ne partiront pas. Many will not be taken up. Beaucoup, même ici, beaucoup vont rester. Many, even here, many will be left behind. Parce qu'il y a encore, beaucoup ne sont pas convertis. Because many are not converted. Beaucoup aiment encore la religion. Many love religion still. Voyez, tu aimes la télé plus que ton Dieu. You Tu love resteras. your TV more than you love God. Tu aimes la nourriture plus que Dieu. You Tu love resteras. food more than you love God. You will be left behind. Tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu. Tu resteras. You love earthly things way more than you Beaucoup love vont God. rester. You will be left behind. Many will be Ils left vont aller voir le behind. pape. They will go to Le the pape Pope, lui-même va and rester. the Pope himself will be left Ils vont aller behind. voir les fédérations. They will go to certain Les pasteurs. federation of pastors. Plus de 95% des pasteurs vont rester. Over 95% of the pastors will be left Et behind. parce que vous les avez suivis, And vous allez because rester you avec eux. follow them, then you will be left behind Ça va être also. terrible, frère. This will be just terrible. Terrible. Lève-toi. Arise. L'ordre est donné. The command Alors, has been que given. faut-il faire? So what is to be Commencez done? à vous lever avec vos familles. You arise with your families.
Si dans les églises on ne veut plus vous écouter, commencez à vous lever chez vous. If people don't want to listen to you in churches, start to rise in your Priez home. pour vos enfants. You pray for your children. Hommes, priez pour vos enfants. Men, pray for your Priez pour vos femmes, vos maris. your wives, your children. Alléluia. Wives, pray for your husbands. Commencez par vouloir sauver vos familles. Start with your families. Start at home. Jeûnez pour vos parents. You fast for your Jeûnez pour vos parents. belles-mères. Fast for your mothers-in-law. Intercédez pour leur conversion. Intercede for their Frère, conversion. ça va être terrible. Because it's going to be terrible. 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 La lumière. The light. La lumière arrive. The light is coming.